Natondo bino matondo bino na ba bazui penza libaku malamu ya kolanda ngai wa bino Ange Kashila na ba itando na bino kasi natombe bino bolandi bolamu pamba te eza opesika tindika bosolo yaka kotindika bongo bosolo na mambi matali pa politique ya Congo kasi leo tokozana na mwa lombango pamba te bato mingi babandai komituna dossier Jean-Marc Kabunda komi wapi tobisaki bino mokolo ya mardi mokolo ya mibale lelo pamba te na oyo utai koleka tomekai koyebisa na bato o batuna kinde ko Jean-Marc ndenge nini azonga indaku pamba te mosala esalamaki te moto oyo aya azwaki ebonga ya cour de cassation abandaki bongo musala mokolo oyo ndeko Jean-Marc falaki aya po aya kosamba to aya na ba oyo na biloko oyo basengaki ye bilembo oyo basengaki ye ndeko Jean-Marc ayaki kosamba te kasi tomonaki ndenge nini bato bandai kosepela bimi epesaki mwa makelele to mwa mbutu pamba te information penzi etambolaki mingi te bamonaki kaka ye azongi yango toesila koyisa na bato ete ndeko Jean-Marc asambaki te falaka zonga lelo kasi confirmation to confirmer bino depuis 14h ndeko Jean-Marc Kabunda asiaki bongo kokoma na prison centrale ya Makala lelo mardi à 14h et eza bongo pona koyebisa bino baye o bazana bosenga ya koyeba eza confirmer aza na Makala kasi toleki wana pona koyebisa bino ndenge nini bayimboka batombola kito basangana ki po akokende tina Monisco kokende pe tina ambassade ya États-Unis pona kolakisa na mokili mobimba lolenge nini biso toza menacé na États-Unis na Monisco lobi tokanisa ikaka bandeko to bana bitinda ya Kagame nde bakoboma ba Congolais kasi tomonaki na miso makasi po ete Monisco ndezaki na sima kobeta bato masasi et puis lelo yo bayimboka baye batomboli drapeau ya Russie po akoyebisa na Poutine asi la bongo kokita na mabele ya Congo po akosunga bayimboka na banzete tolanda bayimboka ndenge nini pe babelelaki liboso ya Monisco na États-Unis. Non, non, il doit être comme ça pour faire mon supplément n'y va. Pays voyou et comme ça pour les associations qui nous prennent ici. Voilà, voilà. Donc on nous montre aujourd'hui. L'article 63. Keïta assassin. Femme de sang. Keïta. Oyo basaba pareil ba tout est. Si bana oyo batikali ndenge nini. Ba ude ko kanga mona ya 12 ans. Ba tiena boloko abimi na 22 ans mona na yebi eloko te. Abeti 10 ans ya pamba. Mais biso tozaka souffrant. Bato bazali. Ya ko linga bakanga mona ya 12 ans. Un mineur. Avec 10 ans la boloko. Naïm son anglais, à 8 minutes, à voir God in mer, tu vas refuser du pauvre tout. Voilà, naïm son anglais, tu vas refuser du pauvre tout. God in min, naïm son anglais, son anglais, quand on va en portugais. À God in min, il va pauvre tout, à God in min, pauvre tout. Congo, ou à Congo.
Congo c'est bana Congo, Kinshasa bana Congo c'est bana Congo. Faut pas bénéficier yango. Soki bozo ya na Congo, faut pas féliciter la biso faut donc convenir. On peut sa biso 50 dans 50, c'est mieux. Mais quand même richesse ya ko richesse ya ko mabatu. Bon mona ba photo do ya sa ko mabatu. Loko to boyi yango wana. Bon comme tu loko bomba ja ordre na biso baso sécuriser sur la carte frontière. Et loko ça grave yango na biso bana mboto. Donc Congo comme ya bino. Congo comme ya bino. Boko tinde bolili. Bakangi barrière na kasi. Yango na ebisi bango ba de na bozo na ngai na banini. Yo penza yo. Congo eza ba congolais. Congo eza ba na Congo. Tozana la police. Tozana ba militaire. Yango na ebisi ye. Yango na lo ba na anglais. Go to when we go Congo, go to the pauvreté. Akosonga na mboka na akozala pona na traduire. Na lobi na anglais mais na traduire. Akosonga na mboka na bango akozala pauvre. Po awa atozwa 1 milliard par année azana mutu azo tambola. Mais kire na este, soda na biso azo bunda na kata front. Munduki na lipeka. Lumba nuka lipeka soda na biso ba nuka lipeka azo lumba solo parce que munduki za lipeka azo bunda pour défendre intégrité territoriale. Bango ba sa elote ba so conserver. So biso to taquer o tete botika. Si mais bango le bazoya bango ba permettre bango ya lelo ba comprendre que peuple congolais comprendre bango peuple congolais bibilo le bokende bibilo le bozaba massacre liboso bibilo le zaba criminel liboso peuple congolais comprendre bango ba kende bango ko funda Rwanda bango mo ba visiter Rwanda poni bo comprendre ba kende parce que boni muto so komi akoma mona que intérêt na komi ko za la toucher pour ça na intérêt na komi ko za la toucher. Et puis c'est bien tout qui se permet de dire. Ne dis pas en français, on ne parle pas français ici. Dans le Balingala, tu sais Congo. Yo comme en français on ndenge nini ko ba ndeko so ba ba yo ka lo so to loba et ça ba ka bien. Na lo ba bien so comprendre ngate ndeni. Ko kata nga maloba te. Yango na yebisi bango boye. Tout Congolais là où vous êtes. Makambo to ça là oyo, et ça l'intérêt à peuple. Et ça l'intérêt au gouvernement na biso, et ça l'intérêt que mboka na biso ke liboso. Qui a passé d'état. Malembe. Oui non. Les Américains, c'est les assassins. Les Américains, c'est les assassins. On va dégager cette pays. Nous ne voulons plus de la MONUSCO. Océan Maloba. Masasa, toya koyebisa na bango, balongwa na mboka na biso. Soki balongwa te, batia moto mangongi, cela veut dire déclarer guerre contre la République démocratique du Congo. Le Kola Tokoluka Kimia, c'est l'homme avec on conduit. Article 63, Tokobunda, yango tolobi la bango, lelo bakende, lelo babima, soki baboyi, Tokobunda. Nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo. Comme nous voulons la paix, on se prépare pour se battre, pour dégager tous nos ennemis. C'est pour cela qu'on vient ici à la Monusco. Monusco dégage. Que vive la République démocratique du Congo.
Mes amis, nous tournons sur les biens, présence ya biso eza boye tozanga na kotelema mpona kolakisa peuple par rapport na situation ezoleka na est ya publique olanda ma ça fait 22 ans oyo monisco aye na mboka oyo monisco observakaka ya plus de mort bato bazaka na kokufa yango biso peuple lelo salumumba totelemi tolobi ke tobeyeli bango tolobi baya mpo tosofe mboka oyo yango totelemi lelo salumumba tolobi niet ça fait massacre la hypocrisie Antonia zo toboyi tolobi Antonia aza le bienvenu te akende na mboka oyo. Vous soutenez les Rwandais au moment que vous soutenez c'est une politique de deux poids, deux mesures. Nous ne sommes pas contents. Et nous tenons que ce pays doit marcher, doit fonctionner. Ça sera impossible. Les Congolais nous sommes unis et nous resterons unis. Merci. Les Américains, j'aime fou les Arabes, j'aime fou les Américains. Il est temps que la Moscou passe chez eux, s'il vous plaît. Donc, il y a deux ans là-bas, moi. Donc, il y a des noms. Congo et Talibi sauté. Voilà, on a Colobano na Monisco. Monisco azali complice. Oya la kisi, bali vite na ye. On a qui ressemble dans le biete. Monisco azali na bitu te kola obundela. Congo, qu'on défende Congo, Pambate, Mongounia, Azali, armes sophistiquées. Obama, Azali, incapable. Et puis, surtout, Ali, comme on a dit, dans les sociétés à Monisco, Oyo. Les loyaux, quand on a vu, sont comme ils comptent, parmi les 3 agresseurs.
Donc c'est-à-dire MONUSCO a agresseur na biso, Rwanda a agresseur na biso, Uganda a agresseur na biso. Bambate onyo sotumisato na tangi wana bali na mosala moko beko bomba ba Congolais tongo bidi pokwa. Lokola moto ye moko lobi ete ali na minduki ya makasi te pona kobunda pona ba Congolais komema. Lelo tongo twali kotala MONUSCO azali kozwa $1 milliard annuellement. Armée na biso, ba policier na biso, FARDC na biso, mapinga na biso bali ko toucher combien? Mais $1 milliard, balobi plus $1 milliard. Vous allez défalquer chaque année. Pour ça, ça peut être calculé depuis 97. Donc, c'est une estimation à 25-26 milliards. Oui, Bimi na moso na biso. Et si longtemps que toi, ils allaient au moins 30% de l'économie nationale na biso. Mais pour ne récolter que des morts. Mokolo na mokolo et ali mort. Sous le contrôle des casques bleus. Unaga ne quoi sous contrôle des casques bleus. Le lobby sont allés constater que lelo yo mission ya MONUSCO na mboka na biso ezali d'abord boye bango pour la balkanisation ya mboka na biso pambate bunaga ne quoi sous le casque bleu de la MONUSCO. Mission ya mibale ya MONUSCO il faut toyeba ete ezali mission ya mibale ezali pour na copier richesse la biso. De biso to mituna pour na koloba ete MONUSCO pour na lelo toyei ba Congolais dans la zone. Ici dans le monde entier que l'Union européenne, l'Amérique, les bienvenus en Afrique. Donc, tous les Bengissa, les Africains, tous les Bengissa, les panafricanistes, se réveiller parce qu'il est temps que les Africains les Africains vont reconstruire l'histoire de Thomas Sankara, l'histoire de Paul, de Kadhafi et les autres qui vont faire la mission. MONUSCO ezali na arme sophistiquée pour na kobunda contre l'ennemi na biso de 2023. Ye moko c'est déjà des affaires
Yeah.